Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, je suis en ménopause. Pour le bino, tu bien. Des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Je pense que Bolanda qui va voice lobby n'a publié na chaîne nanga. Mama Denise, Sylvie Moulumba, Lekia, Jekoko Moulumba, Bazo Tonga, Ika de Jong, Bazo Ngabako Sila, Maman, Amida Chatir Makambo, Boka Kiangonio sur lobby. Mais sûrement pas, Bomonaki vidéo oyo. Mon vidéo oyo. Diana tient un volume, pour comprendre, pour comprendre, pour explication à ma camouana nyonso. Lelo na zana, on essaie de nous la bino explication. Le besoin ka voice. On a peine à comprendre qu'il on te. Lelo de non tia explication en haut. Il est qui na live ya Mama Congo à partir à 17e minute. Descendre à Moudimbi. Gloire. La victime ou l'auteur de tous ces audios. M'tabinisi ba audio yo. Nda bimis quoi pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mama Congo a tourné ba question nyonso. Moi pour na ngoko ta politique te. Ko politique et puis ça passe. Na yemoko mama oyo. Mama Denise a payé $350,000. Ba effacer un projet. Comment penait ton matin à battre. La première dame. Moi na condamné na nezate. Bine fuboyo kaka ba ndenge yi moko Sandra na zoloba. Boka e ba voice. Nilo boyo ka Sandra e moko. Ba futa ba nani na réseaux sociaux. Ba ya ko couvrir ba mabe. Bon, on a 2, 3, 4 chroniqueurs moko, ba sangeli mutu moko, bonjour, ba zui mongo. Bon, oh, ils sont censés, ya rotongata débat, l'école mon son pakala, ba montant boyo kakuna bondi mate. Sylvie Moulumba, Leka Jekoko Moulumba, na Mama Denise, baka mutu moko. Baza mutu moko. Bon. Sandra a innocenté Ika de Young. On a voix sur les nègres, mais le quoi est dans la Maman a mis de chantier couteau. On n'est pas dans les problèmes. Problème n'a ezali. Maman Denise Niagero. Na standing na ye. Nini ya ko kanga mana batu moko groupe moko boye. Oh peut-être baza peut-être ils ont leki langai makambo yo mais bino mo fuboyo kango bino moko na sisi pe dossier zamula ebonga nga lingolo makambo te no loba na suka lelo na bino na explication ba voice wana bolanda ngo ne bandeleza na Mama Congo azo expliquer ba voice mais à partir à 17e minute ndebo ko mona ye moko Sandra o ba atakaki na Belgique. Il passe chaque na omba. Oh maman Sylvie Moulumba futa ba mbo. Maman Denise a futa a mbo kwa battre la Sylvie. A matière à répondre à ma question. Oh ils a ba secret d'état. Et ça passe. Congo est bon ni na bato bon moi si à président avec les gens qu'elle s'associe la regretter. Bolanda na banda na vidéo oyo bomo na Sandra Mundi biwana tamba yaki ko attaquer
ndako na ye ndenge alobaki ye nde moto abimisa bavoice wana abaza na bavoice ebele mais bolanda ye moko su na live ya kopesa explication comment est-ce que bavoice wana ebimi bamenace nini azozwa mama Denise afutaka banani Sylvie Leki ya Jekoko afutaka banani rôle na bango ezaka nini. Bref, on a distrait le peuple congolais. Les Congolais, vous qui êtes dans les randos, toujours dans les TikTok, bolanda songolo pakala, ba ya kana distraction. Tout est mato bundira mboka, mbongo na mboka. Désormais dans la politique, ba Israël mutumbo ba na kati. Non. C'est trop. Les secrets d'État, d'État lobby belé. Bolanda non. Tino tia vidéo na te. Bolanda mbamo live. Bolanda mbamo live à partir à 17e minute. De Sandra Zomata azo pesa explication makambo nyonso ndenge ezoleka. Comme ça beaucoup melanga na ba commentaire. Bolanda. Bienvenue à l'île de Boa Bora, la cité de la diaspora. Awa ezali kambo ya mabele, ya vision pe ya objectif. La cité de la diaspora, l'île de Boa Bora est située à Mwanda, dans le Congo central. La société Trageco, en collaboration avec Mama Anima Samba, bazo proposer biso ba terrain en face et aux alentours ya océan Atlantique na Mwanda. Bazo teka ba terrain à partir ya $2000 avec le document en main. Eh oui, la société Trageco ne se limite pas là. Elle nous propose un programme de construction. C'est-à-dire que tu payes ton argent, tu achètes ta parcelle, tu leur proposes de construire pour toi. Ils construisent et ils te remettent la clé à main avec tous les matériaux durables. Alors pour plus d'informations, contactez les plus 33 61 43 85 80 et les plus 27 61 093 15 74. Ensemble, baptisons un Congo nouveau pour un meilleur avenir pour notre société. Belgique, bobeta mutakamo. Otika mutube mutakala bokende kosala boye bokende sa peuple congolais. Pourquoi les gens qui cherchent que le pays ça avance, que le pays s'améliore, vous les détestez? Pourquoi peuple congolais? Pourquoi quand on parle des choses qui peuvent nous arranger, nous tous, à part Bango Mutubazo Bonga, biso tout on a même bateau. Nous tous, nous avons des familles qui souffrent. Bandeko, bozo mona teke charge yo zwakana poto. Otika bandeko ba mikolo na yo, mais yom tozo bango na charge. Ndeko abali yom tozo na charge. Ndeko aboti yom tozo na charge. Ba olo ba kemboke kufa, ba kangi biso ba misu kemboke kufa. Donc yobo komiso ko beti li solo mboka no mboke kufa. Mboke kufa ba tubala taba Hermès. Mboke kufa bat ba mema basaki ya bat nini. Mboke kufa mutu abimisa 600,000 euros azo futa mutu po batongaki po kotonga wane bimate efitete. Mboke kufa peuple congolais na yaki awa ko ebisa bino ke bandeko bwana Belgique. Bozana ndeko moko kuna bazo pese ba 1,000 euros ba 2,000 euros sombaka ba aliaka na alambaka misuni po a distraire batu na réseaux sociaux. Bondima kite oh mama koko wana jalouse, mais c'est la vérité. Ndeti lobby tant na zui suite na yeko fanda na beleli ndeko na biso Benita na bi Benita tiana se o ezana ngo randote. Oh eza randote bazo memona nzela wana parce que dossier moko ezali kuna batindi batu ba distraire po dossier wana ya te tiana se so bozongeli live na nga lobby bomona na senga ki Benita longwa na bandi oyoyo bazo memo mame bazo koya ko bimisa batu boye po peuple congolais ayoka ba audio oye banda kala. Moi j'ai été contacté ngana bit nazo tela ngono na musika. Les gens qui ont bouffé l'argent, j'étais parmi bateau ba proposa qui j'ai pas voulu prendre l'argent. Nzambe nanga likolo, nzamba ba congolais. Nzambe ba congolais likolo. Bane koso nazaki mutu mabe. Peut-être lelo oyoyo, peut-être nazate. Moi c'est ba koko ne ba protégaka.
Nde tozana biso ka na kozanga. So na fi ya lokoso, nde na zouakape, parce que je suis contacté. Il y a pas longtemps, ils ont voulu me faire tomber par Denis Les. Il y a pas longtemps. Lui-même à la fin, il y a un Denis Les, au moins une mission, oh, yaki nango. Au sentir, hein, au sentir que na lokoso te, hein, au sentir que na za lokoso te. Denis Les nga pe na zawana. Kobanga note, yon nem toza kutu na danger po zongi Kinshasa. Nga na kosa kate Denis Les, yon toza na danger po yo zongi Kinshasa. Les bakoko sont là. Mboka na c'est à nous tous. Et puis la comprendre kate. Richesse nyo seza na mboka wana. Ko bongisa yango. Ko permettre que Congolais. Biso toza batu moko toa konfonda kutu na bamboka oyo te. Toza batu moko tonga toza lokola batu ba Kadhafi. Tonga toza batu moko ko na mboka na biso to bimaka ba voyage, ba weekend, ba shopping tozongi. Na richesse nyo surtout oyo nature pesa biso. Pourquoi boa mutema mabe? Boza batu moko bongisa pe mboka me bozo lia. Et ça la bino passe nde nini ke boza kosu obi ke et ça donne que yo za riche nanda kuno tu as tout mais les gens qui sont en face ils moquent de tout. Ça vous fait comment? Biso kutu ba pauvre to supporta ko ka mutu na pasité. Sko bino mutu boza na ba millions. Et ça la bino nde nini? Même biso to yaki na ba place wana to boyite to ngeto zwa. Mais ko zouezaka bien ceux qui batu ba se retrouver. Ceux qui mouton net ndenge chilomba zui pouvoir. Si les Congolais se retrouvent des années. Bolinga ba onku tu peut-être pas longwate. Denis au futa Sandra Sand ce qui 600 000. Sko 600 000 comment un projet? Il y a enseignement au fele obo prometa. Si banana baza ko sa ba vidéo ba olela. Et ça la bino pas cité hein. Bon la ke boza mal entouré. Taka mutoko yo première dame, okena kozwa mwana bato amukie na boko diembela, na diembelite. Tala dossier oyo mwana kifo kendozwa. Okoko mekanota era na place wana te. Atuka mikona komo beta c'était pas era. Era fa longwana nu ba côté wana ba délire. Era ils ont envoyé des gens te distraire. Certaines ba réconciliation mususu ezaka bien te pour certaines personnes qui gagnent quoi. Era tu es bien avec tout le monde. Tu rigoles bien avec tout le monde. Tu as tes défauts. Oui, au son nana basi parce que basi peut ba kofinga yo. Neti nga to potana na politique na pupola yo po pupolanga. Oui, ça reste comme ça politique. Là il y en a pas. Muto lobi yete dingwaku. Na ndenga mabete ndeko mwasi. Na ba na ndenga réseaux sociaux. Bien botala ka ba mabe abatu eza ebele abomo na bango te. Na réseaux sociaux bi banane ongaloba. Yo kasi Denis Nyake ozwa biso ba combattant. Azwa biso ba combattant. Ce mec là ils ont envoyé quelqu'un le distraire. C'est lui il sait pas. Au moins à travers de Cassandra Oyo, on a appris beaucoup de choses que lui-même il sait pas. Ils ont envoyé quelqu'un le distraire. Kaka bato ya kote laka. Kaka ya kansabinemine ezabiso. Des fois là où tu penses que ce sont tes ennemis, c'est pas tes ennemis. Batinda batu peme na era ba distraire ye. Ba distraire ye na makamne denga banda okende. Aza jeune, il aime s'amuser, il aime faire la fête, il aime parler, mais il a aussi des idées. Bino de boye bakate. Ils ont envoyé quelqu'un le distraire. Kasi soki batino so bakei pa Sandra wana. Mais ba audio ezali. Sandra na bimisi makambu so tout est. Ba audio ezali. Ba audio ezali. Na ba audio za pa Sandra wana okanga na zo kande ba lobby pour nga na ozela batinda ba audio pona ba no lobelango parce que quelque chose que j'ai j'ai entendu nan ba tindinga te. Tozo zela 15 ans de baba ki batinda. Mais era komi yo kakuna di. Kombo na ye na bato batongaka. Arotala nani mtasala ke apusa na pembeni ya Nyake rote ako yoka ngokuna soki nga za na place ne boye bisa era aluka mama Sandra wana parce que c'est seulement il va t'étonner de savoir ya quand ça peut-être combat na biso te Bah comment distrait era na ba vidéo ezanga tinda. Bah comment distrait era na makambe belé. Ses ennemis sont à côté. Ce ne sont pas nous. Moi j'ai toujours reconnu ma capacité zanakati na ye.
Et la Niaker aussi connaissait. Mais les gens sont partis le vilponder là-bas. Ah, que n'est pas Sandra Nayeba. Sandra Naza Makasi, hein. En tout cas, Sandra na modèle a zui Niakero, na groupe wana mobimba. Sylvie Moulumba, je comprends pourquoi tu veux que les gens tuent Sandra. Pour modèle a bimisi, modèle a zui bino, Aner et Kosa. Les gens peuvent comprendre que Aner dingwaku. Les gens peuvent comprendre que Aner dingwaku. Pour Sandra na beti bino penza, te Sandra na penza te. Sandra qui est na Belgique m'a protégé yo. Moni bateau tout bango ba futimbongo, oh Sylvia futimbongo, ozana ba preuve. Tu peux faire quelque chose na Belgique. Ceux qui déjà au samba na première dame na Belgique, tu es capable au samba na batouanda non surtout. Et je vais demander aux combattants de s'aligner derrière la dame là de Sandra, de l'accompagner. Pour Azana ba preuve que première dame a soudoya ye après c'est ba mbongo buena bwe. Tout ça là c'est Sylvie. Pourquoi? Parce que la première dame yemoko moi soza zoba. Ah. Moi, Zoba, il faut s'entourer na bato mayele. À s'entourer na bato quoi, Sylvie Moulumba. Eh, Sylvie Moulumba. Heureusement, la lembon on note. Heureusement, mouto tinde écoute na bi. Eh, ton okika combat Sylvie Moulumba. Nga bi. Eh, yete. Yena ko zoye na nzela. Nde kwa jekoko. Na ko zoye. Ta kutu na zaye na raison. Ongo ko c'est la mida makambu. Oto kosa keza amida. Donc, ozo loba no pe na facilité. Si ko bosolo li deux personnes, ko kosa. Nana fundi muninga. Donc, ce qu'on s'est dit, na sujet, oh, autant ou combo, ya mis des quotas, j'en ai beaucoup, c'est la qui est makam. Bon, il y a beaucoup de vérité, ko. Donc, si on beaucoup, c'est la mis dans makamu, Denis n'y a que repas zawana. Donc, bon, salité à Denis n'y a que repas, beaucoup de amida. Eh, n'a pas deux personnes, n'a qu'un de pardon. Tous est la 15h. Tous est à 15h. Yo pe photo non, oh, yo, ah. Eh, photo nanga c'est l'autre Mama Congo. Photo nanga ezala wana. Mama Congo, je suis désolé na koti live na retard. Au moins makambo bolo bangala zoki ba eko na zaki na mouvement na zaki na eko nyons touté. Siko ngande ba pesela kingango eloko na yeko comprendre à partir ndambo na yoke pa na yo c'est-à-dire Sandra, elle a été payée parce que ba bukaranda kunayi. Ngana pandi de live na yo. Elle a été payée parce que ba bukakanda kune kaka ye Niakero wana. Niakero ata ba samba na Sandra. Atinda ka ba mbulu na ye ba yako mena Sandra. Non, maman Eli, photo lo ba vérité. Ndaku wana ya Sandra ne buka ne c'est non ba information o ngana zui. Eza yemo kwa sa ki montage pour ba lia Niakero mbongo et Simba. Voilà. Donc pour vous dire que Niakero est facilement manipulable. Voilà. Oui. Tout ça là c'est Sylvie Moulumba. C'est Sylvie Moulumba qui, au fait, ceux qui bouzoba, il y a Denis Niakero et Bimi Libanda. Et ça, les cas, j'ai coco Sylvie Moulumba. Parce que j'ai coco pas Joachim Bongo. J'ai coco pas Joachim Bongo. J'ai coco pas Joachim Bongo, maman Sandra. Maman. Vous avez livré j'ai coco pas Joachim Bongo. Makambo sa nan kuna mama to matsabato misusu. Kipe nan bongo. Kipe nan kuna. Merci. La famille, au fait, Sandra allait plus que Aner. Ce qui lelo oyo bomo na makambo o ezoleka, il faut féliciter cette dame qui a mis les choses en place. Donc Aner na biso ezalango zéro. Aner na biso ezalango kaka bate bazi. Donc na sango mokonzi asa kune. Na sango mokonzi. Azana kati. Ndenge bango moko, tout ça c'est Sylvie Moulumba. Au fait c'est Sylvie qui sort les choses de Niakero. Donc biloko Niakero ndenge bimakawana c'est Sylvie Moulumba. Sylvie tozana ah. Nga otindela nga batute nga bakoko baza. Na liembongo note. Mais ambonga mboka. Mais biso to liembonga mboka na proprement. To liembongo ya mboka na proprement. To liembongo na ndenga salitete. C'est notre pays. Si on doit manger l'argent de ce pays, on va les manger proprement, sans couteau, banini bete, toko liango ya kitoko, parce que c'est notre pays, mais toko liango proprement. Dans la loba makamba sango, j'étais parmi batwa liboso na ko ke sango il est dans Aner. Les gens n'ont pas cru. Mais ça veut dire que ba voyage à Sango, c'est pas pamba. So ki mutaza na kati ya mboka wana azo beta biloko, ba utilizaka Sango moko contre biso, moko yabwe. Vérité bimi, kaka na munoko Moulumba, qu'ils ont payé Sango pour détruire Nicolas Kazadi. Peu importe Nicolas Kazadi est sainté, hein.
mais Sango, il était dedans. Yombo monaka kibo. Donc, malgré, il fait les, Moussala oyazo sala wana. Azo lié la ngoka kanandenge ya kotrike batu. Faites attention, bino boto yambaka Sango awa na poto. Bomona mboka wana, ko bongisa mboka eza nango te. Mais ko trike batu, ko sala mabe, ko boma batu, ko bimisa ba mbongo na ba futilité. Ndeze bele. Encore 2 batu. To tikeli bino batu bolie mbongo bo sa musala na bino. Bino batu ba futi bino ba mbongo, venez faire voter na bino. J'espère que à travers mon live, le peu que j'ai dit, les Congolais maintenant, concentrez-vous. C'est notre pays. Allô, bonjour papa. Bonjour Mama Congo. Naranti kanamo isanza leki auto ebisayo. Ngana auto zalana Mama Sandra na komanda eso. Après live ya Mama Moisanza, Mama Sandra zuba menasti na tongo. Mais todo signaler boy. Bino bato tozala bino na Belgique wa boye pour la remenance ya Mama Sandra. Boy bakeno tozala si Mama Sandra. Sylvie Mulumba, Mama nyoso yo sali na batu nyoso yo zotinda. Tona dossier na yo. Mama Congo, ba live ebele oya minene o etali makambo na bango te o etali mama politique etali mama mboka. Ngana ozwango na okende pa Mama Sandra siko na ndako na okamata nana numéro nesi ba pesa yenga na otinde longo. Kana mo isanza na otinde lango a osala ngo émission. O nyoso tu ba osala. O nyoso yokaki makamba ba mbongo nyoso tu. Nyoso ba audio ezali. Na obwa ke longo osala ngo émission. Ba komo ya mutu moko na moko ezali. Yo mwana mwasi oyo soki Karim Mokonzi. Bambongo yo zolia lia kango malembe na ndenge na yo. Oyo kuti biso na poto wana komba oyo oyebi pasi biso tomoni te. Lokola bino bokamati bokei ko kota na nzela ya Nyakeru po boya bomisa batu na poto awa. Bomisa mutu mote. Ba Mama Congo bango to bandina bango komba. Tina ndenge tozala to lembonga mutu moko te. Mais bino boye na nzela kolia mbongo. Boye na nzela oyo kotsa poison. Boye bakeno soki tokuta na bino tozozongisa komba na bambongo bino bolebo salisa peuple congolais bakomi ko kabela ka bino na buzoba na ye première dame a komi femme moko légère a ponata batu oyo te nini ko kamata a collaborer na bango azo collaborer na batu lokola bino ba Karine Mokonzi yango komi ko na buzoba pona ko distraire peuple ko yaka na biloko ya be ok si ba pesa ki mbongo pona o kamata oya ko distraire biso na combat mais yeba ke no Sandra bimisi bino libanda ba o bino boyoki ba audio bino boyoki oyo eza ya pete biso tona ba audio oyo moko te kuta ko bimata susu na Congo oya zalaka awa na poto okende su Congo te po Nyakeru ye moko okangai bino nyoso tu bona ba Sylvie bokota makala na minito na présidence kuna eza ya kobeba Mama Congo na oya biso tozana ba audio ya nene oyo Sandra zanango na obwa kelo ango Mama Moisanza ozwango na ebisi yo bino ba Nyakeru vanda na mutakala bokechu ka ndo fani na maboko okanise ke no refaire terre bokechu ndengo ngako zwa bo enlever mobile à Sandra na mona Sandra bo sangisa bango mitakala po bo kamata bo filmer pour refaire terre bilo wana no se jouer sécurité belge ala si Mama Sandra biso ba combattant ndeza boye bokanise ki Mama Sandra yemoko au kamata komba wana kanga ona maboko toto solane sikoyo keno komba wana to distribuer komba wana boko kanga boko tia poison boko beta biso no soda ba Mama Congo boko bete belé ndeto ebisi bino ndengwana Mama Congo zala na alerte makamboza ya minene ebele même masasi ko beta mana Congo kuna ona ina wa mukena ebiso ngwana zala na alerte to kotinda le masolo ingeta. Mais pourquoi des choses comme ça? Je ne comprends pas. Comment une première dame peut tomber comme ça? Comment une première dame peut tomber? Nazako yebiso Maman Denise, ma fréquentation wana ce n'était pas pour vous. Allô, bonjour Ndeko Sandra. Bonjour Mama Congo. Boni. Bien maman. Oui, namoni moi namoni live aux osala yango na bina matamuke parce que na sa moi rectificatif par rapport ya mbongo nazwaki pona bande yo moko Maman Sandra yeyo. Merci beaucoup maman, vraiment ba courage belé na situation aux autres traversées
mais ce qui est bien ozana mboka moko déjà ya justice ya makasi. J'espère que ba tamboka wana bayebi ko traduire ba maloba na biso. Ngana yoki ke premier tour ozwaki 600 000, deuxième tour maman mo isanza lobi ke lobaki ozwi 100 000. Tochikelo maloba osola na peuple congolais. Bon, bonjour, bandeko nanga. Natikala kozwa 600 000 ata mokolo moko te. Ata mokolo moko te, mama. Pe mbongo bango bapesa ngai ya liboso 50 000. Mbongo mibale bapesa nga 100 000. Mbongo misato bapesi nga 100 000. Ya suka bapesi nga 100 000. Au total 350 000. 350 000 wana batikala opia ngongo na maboko te bazali kopesa mbongo na Congo. 50 000 ndo bango bapesa ki abalobi batinda na Congo po basalisa misala. Ba preuve nyonso ezali. Ya ba machine à fufu, ya ba nini ba citerne basala, ya ba financement salema nazana ba preuve tout. E nangonga o na yoki lisusu ke na zwaki mbongo pona yoka na sona bandeko na nga ba ko bukela ngandako. Oui, ngana yoki balobi ke yo mom tosala ki o piège ki bango o monter que babu konda kupo obimisa Denise Nyakero mbongo. Mama ko moni vérité otika la vérité. Lokuta etonga mboka te. Mutu penzo ko yoka na batu ba ko tumba ndako e ko boma yo na banano. Et puis likolo nango oyokani na bango mais OK quand même kufuna la police. Et puis ba osa banquette ezalaka. Ngana na ba voice na ba preuve nyonso bolubana nango mama na ngai. Maman, j'espère que Babiloko wana eza na sécurité. Babiloko ozo détenir. Maman nde nazali ba salanga perquisition le 20 décembre. Bazonga o nyonso ebengami téléphone. Bazwa ordinateur na ya mobile na ya musala tout ekenda. Pona bango ba yebeka que no ba masquer ba voice wana ke ina ba preuve. Nzoka nga ba voice ekenda déjà pas sœur na nga na États-Unis. Na kotisa na panza ya mona ba flash etc. na tinda partout. Donc baza na place ya ko échapper ngati. Omoni mama, vérité et à vérité. Nazwa mbongo na bango na maboko na nga te. Eloko nga nazwa na maboko na nga, mulangi ya champagne ti lelo eza fermé. Ba chocolat ti lelo eza fermé. Ba fleur na bango na boaka parce que e a fleur elinga ki evanda te na boya ki ko contact na mpo na yeba ki te soki eza empoisonné ou pas. Mais mulangi ya champagne mama eza fermé ndenge kaka bakanga ngo au premier jour. Ba chocolat na bango ba yela ngai eza ya kokanga mandenge ka bakanga yango au premier jour. Ba saki na bango ya soki Louis Vuitton ba pesanga eza emballé ndenge bayana yango. Ba mapapa na bango ya Hermès eza ndenge bayana yango. Je me te dis que si ma makambo il y a quelque chose qui se cache parce que dès le début et alaki lokuta na lokuta. Nga natikala ko lukani yake otende na ucho yoka video moko bazo sala wana kenga luka ki mama Denise boboto azongisaki mama Denise na bango abandaki ko luka ngai depuis nga na ye tozwa na ba problème alu na Denise asolola na ye alobi azoluka nga raison bande ko lukela nga na ye bité Sylvie Moulumba tika ki leki nanga tazaki na simale ki nanga matin midi soir na lobi leki nanga enregistré bango depuis les premiers jours tina mukolo bakabona azana ba voice tourner ba nyakero na ba Sylvie ya batutu bazana place bakokosa te. J'ai béni Dieu parce que lelo na moni Sylvie maswa kosoki masuku a sali vidéo à reconnaître à lobi que réellement elle a enregistré la première dame. Donc équivoque wana ya ba intelligence artificielle to longwe nango en tout cas na sepeli siko to atterrir le quoi ba être humain au moins vérité écoutique à la vérité ngana yaki kana lobela pauvre peuple congolais ponga na nga mwana na koli na cuillère en or na mon côté na botemi na luto en or na mon côté naza mwana na uti na pasi na yebi pasi ya baninga. Et eza ndenge na ngai nde bazobake na kabila batu mingi pona na linga batu balinganga. Je suis d'abord difficilement nakotaka difficilement na ba vie ya batu. Mais na mutu moko soki na mutu nga na lié naza na 1 euro. Si faut mettre les 55. Pourquoi? Je veux que mutu na azala pe bien. Na moni inconvénient te maman. Parce que na minute soki mutu oza na azolia malamu tende problème bango ba connaître. Lelo biso soto comme le quoi bambeli pona bango pourquoi? Parce que les peuples souffrent mais bino bo jouir. Mais ce que zaki na mukio bango ba ozona ba les atu bandu bona pende bazo sunga peuple na nga telemela bango.
Ni yo ninga mutu moi a besoin au Kenya Congo kocha pour postuler pour comme président à la place à Félix. Mutu te. Mais on sait que moi na mboka ndaza wana mais pourquoi zoni ko la peuple? Mutu na ngia kika yango wana. Maman ça prend tout na mutu na mususu. Bon, okay, selon information au PC de quoi moi ça zaka na Dubai na kombo ya nene ya 10 000 euros pour aya koloba na part na yo. Ngai sana na pesi nene ya 10 000 euros te. Nga na sunga nene ya. Nga na bako sula na Denise nene ya finga nga po na Denise. Tango nene ya finga nene ya azama yele mukie parce que ndenge ya ebi ko enregistrer ndenge yepe ba enregistrement na ezali malheureusement. Asole na choupette ya yeba ke banda mukolo lobaki na choupette allo enregistrement nene ezali ti lelo. Na ba mbetu alakisa ki choupette na biloko nyoso choupette azana ngo. Na kolela banda kolela choupette azana yango. Balbi mutabatami alekio na mayele. En voulant être intelligente, yom torodina libulu. Elle a rien, elle va dire oh, ezana preuve te nyonso na ba voice. Na ba mbongo azwa. Nga na ye na sengeli nene alisungi epa ya nyakero na mutu na ye Sylvie. Lobi me mwana wana fingela rabino no. Soki asasanga e po na bino. Voice ezali mama na kotinde lobi loko tout. Loko bango. Dans nene aliaka mbongo ya nyakero. Nazana voice ya nyakero o ba sona Sylvie ba baba benga nene apo ba finganga. Eza. Nabi ba odinda na terrain moko o ba za tellement humilié que non mwande ba hotelemate. Je n'ai pas esprit wana ya nuire bango. Mais beaucoup qui ça la mutu mabete et vous voulez vous en sortir facilement bobo tinda na ba. Mais maman, soki nene a kota contact na Denise Nyakero. Nene akima Dubai po azo devoir de komoko ya mwasi na kombo ya Noela Madinga mbongo na Kinshasa. Siko mbongo ko ba pesa ka bango eza mbongo mikie ou akoki ko futele nyongo pa ya Madinga te. Mutuna nga ezalaki kaka yango wana mama nga lobi pour futela nyongo bazo finga etongo medi pourquoi azaka même muta a défendre kabino bo futela nyongo de azonga parce que maman na ya kufaki baleki na yi pare ba bango moko na Kinshasa soki bo futeli nyongo akoki ko zonga etc. Bango pona bango Denise aloba na nga na munoko na ye alobi akoki ko futela nene ya nyongo te parce que ye ayebi nene ya te. Ye Noela Madinga za petite na ye mais nene ya te. Nga na ebisaki na lobi oza maman ya ba Congolais nyonso. Et nene atanga yaka ko défendre yo alobaka te koza maman na ye te akoki ko défendre yo te a défendre yo lokwa première dame. Loko la maman ya ba Congolais nyonso maman na ye. Mais beaucoup ki osunga ye te. Je parlais juste pour une compatriote, elle le savait même pas elle nene ya. Mais nazalaki na voice. Mais peut-être à comprendre que ko défendre wana ya flatterie. Peut-être y'a moi pesa quitter. Bon, ko défendre on a flatterie. Mais boye ba ko ça la différence c'est que mutu sous azo défendre mutu par flatterie pour ba pesa loko. Na mutu azo loba likambu parce que azana ba sentiment que likambu est vrai ou est faux. Vous arrivez à faire la différence que mutu bazo flatter biso ou mutu bazo ba likambu eza solo. Wana ozotu na ngai pari, ozotu na ngai. Non tu na yo. Non mais maman, quand on a dit que moi elle se casse la tête pour eux. À ça la vidéo sur tout le monde a koloba na Denise te soko lobia ça yaka fingi yo akosi so munoko. Ça veut dire aza pour bino. Mais mama Congo, nga na alia na mona alika mama Congo te nyoso kota bozo loba mama Congo po ni nazo bundela yo. Lobi soki na zu problème mutel bo sortir le melangana. Eza yot. Bolingo eza réciproque boete. Soki mama Congo alingi nga pe na kolinga mama Congo etambola bongo. Exacte que maman Congo linganga ka ya linganga linga et ça c'est de l'égoïsme. Et elle était humiliée sur internet à biso sous monaki. Nga na façon nga de voir les choses. Oh peut-être que zappé ma bé, na bien ngoteka les malamu. Mais humainement parlant, je me dis que mutu soki azana ngai, mutu na fa zapper bien. Mutu soki azo défendre nga fa zapper bien. Na ko zate na lia kaka nga muko batu nga na vivre na bango lokwa mabata. Eko lekate. Mais maman Sandra, de ma part, je vous félicite. Je sais que c'est des risques que vous avez courus, mais pour monter tout ça, au sala, ba étude ya ba ou ka kota la ba film ou au sala ba étude wana ya koyeba comment piéger une personne, comment boyer. Ça vous est venu comment au fait pour démanteler tous ces gens-là au bimisa
qui vous salité na bango comme ça vous est venu comment? C'est juste parce que vous avez la pitié que tozo souffrir na Congo, yango yela kiyo, ou vous êtes animé de quelque chose d'autre? Maman, ce qui n'a qu'à animé de quelque chose, elle va proposer un bon ya modèle, na modèle, n'a pas na ba voice tout, ba déléga ba tuba uta kishasa ba ya tipoto, na bisa ba ngoniet, ce qui bolingi nga, na vanda kimia na lobelo roté. Aider le peuple congolais. Ce qui veut aider le peuple congolais, n'a vandi kimia. Mais à corrompre ngai, bon mata, bon kita et salimate. Baye baye bisinga zombo ngana biso olinga na zombo na kupesa bino botonga ba pont ABCD XY. Botonga loko ABCD to calculer mbongo wana, bo pesi to komo sa misala. Ngana kangi munonanga. Mais bo zombo na bino bo pesa nga lokuta. Ce qui vous fout à dommage au bino bosale pananga. L'État belge a mieux placé pour bosalango. Et y a ba voice mama Congo. Et y a ba voice y'a malobana lo baka boete. Non, maman Sandra, franchement, si on pouvait avoir de telles femmes comme vous, na tête à bambo cannabis ou même na société boy. Franchement, je pense que Congo irait de l'avant. Parce que il y a des gens devant cette situation avec toutes ces propositions d'argent. Vraiment que Koko va protéger aussi Kozali. Et je vous admire beaucoup. Nayoka qui déjà dossier Oyo, mais je n'ai pas vraiment voulu m'en mêler. Na s'en mêler pour na moni na yoki, il y a une dame qui m'a appelé hier. Bon, elle m'a demandé de ne pas divulguer son nom. Elle est ni pour vous, elle est ni pour côté à Maman Désir Yakero, mais elle est au courant de la situation. Donc, c'est elle qui va me rappeler aussi à 15h. Mais est tombé bien à ZUOP. N'a posé question, oh, peut-être peuple congolais, bakoki kozela, bayoka. Depuis longtemps, Nazwaka message comme quoi que ndeko na biso moko ya moi si je vais vraiment citer son nom parce que le dossier il est vraiment très important. Na kombo ya Karine Mokondi qui est chez vous en Belgique. Bon, na kiparangote parce que na mona peut-être on dit que peut-être c'est une personne qui ne alinga kete alinga kabongo que Denise Nyakero apesa ke bambongo pour nous distraire peuple congolais na réseaux sociaux koya ko finga to mona ba sorti mo sala afinga ndeko ba lempela to mona pe ba bloko mususu asalaka ezake bongo lo bialika moko important yé dossier na yé na réseaux sociaux ndeko moko a contactanga na lobela ngo vite fait mais après j'ai pas trop calculé ndeko na bande ko yaka je calculais pas parce que congolais so yo ko balika na miso abatu ba bengo kaka biso to bima dia ba jalouse ce qu'on a profité vu que yo zapenda au koti bango vraiment trop na kati nangi na yeba vu que komba nene etangami na yeba est-ce que na ba dossier mususu ezali ndeko moi si azapenza parmi bato pe baka ko distraire peuple congolais. Mama Congo ona kutuna na voice mobimba o bango mo baoloba na ro préféré na ro voice wana na routine de la yo moko koyoka. Merci maman, merci vraiment. Maman, on te beta ma solo parce que ba congolais ton ko ba makambo ebele bandimela bisoté. Parce que ba éviter que batouana o bazakuna bazana ba rôle batu mususu basalaka pour congolais mona kaka réseaux sociaux tozaka na ba problème. La dame qui m'a contacté hier, elle m'a demandé de dire à Benita d'arrêter les rando avec une Karine. Alors bi Karine ba foutiye po a éliminé ba voice o ezo bima po ba congolais ba yoka yango te. Donc azo luka rando avec n'importe qui. Bon, na ye na sengi ndeko Benita atika, mais soko koki mama Sandra comment numéro nanga. Après na obengo na numéro nanga personnel, mais au numéro na opesa po na opesa moi en public et ça réseaux sociaux. Soko tinenga voice wana, je prends ton numéro, après moi je te rappellerai na numéro nanga privé. Numéro nanga soko ko noté. Si c'est na 2G de quoi noter 07 7 51 52 51 52 78 75. 78 75. Voilà. Okay. Soko tinenga voice wana au plus tard lobby peuple congolais koyo kango pour ba peuple congolais ba ebake soki eloko sérieux et yé na réseaux sociaux et que buzoba moko yé ce sont les gens qui payent. Vraiment, je manque de mots maman Sandra. Force à vous. Moi mdambo nazanango eza vraiment très capital. Je pense que pour osala musala oyo oza animé par Bakoko et oza animé na bolingwa mboka na biso po o biso to sala paix
tout ça là gratuitement. Gratuitement. Moi, ce dossier-là, on m'a contacté de comment ya moi si à travers Sylvie Moulumba. Pour na foutama, pour na yako contre yo, na makambezo bima. Je n'ai pas voulu prendre l'argent. Na linga pe koyoka histoire en rote na bikara ndenge zo bima na réseaux sociaux, na kota la na osa la part de choses. Da tika li kozwa mbongo te, et j'ai des preuves. Ya Sylvie Moulumba par la personne qui m'a contacté. Na zwa kambongo te, o penza, force na ngeza pour na lia kambongo te. Oui, mutumo akomi abi likamba bokechu. Likamba bokechu pe, ezaki prévu basila na nanga, après basila na bokechu. Ba voice za, o Sylvia zordonné, ba kanga bokechu, ba betaye, ba déshabiller ye, ba zo ba vidéo. Nyo suiza. Nyo suiza, na zo so monke na tout. Nana tout. Aliro bon memelanga wana ngana posa onuire te. Mais aliro bon memelanga ça va mal péter. Nana ba voice tout na lobi tout. Mais autorité belge, baza déjà saisi. Baza saisi na police na makambutu na ba organisme internationaux makambutu. OK. Oui. Mais na moni bagi ba koti na kombo ya ndeko Amida ba kosile ndeti makambuke ye mutubwe na ba voice ya Sylvie Moulumba. Oui, ba kota ki Amida na makambo ya Ika ba lobi ba voice ya ngai ba fi wana ba jumelle ba yaka pa na nga ba lobi na nga ke Ika finga kinga Ika lobi ke ngai na soki li folle etc. Je crois ba 2-3 fois. Troisième fois na isi bango. Mais Ika ofi nga na folle ndeni nga na Ika to bandai ko sola bien. Ba lobi ta lobi sola na yote etc. Une fois na isi on a bi non nga na ba voice ya Ika ya conversation ya nga na Ika. Kenga na tindi voice yo tindi voice. Soki mutu bo solo rate aza folle. Ndeni yo tindi le voice ye tindi lo voice bo solo la. Oyo mungo ngwa ndadi na tindi le voice na biyoka o wana nani azoloba. Nzoka tiba dot lo bananga na ba piéger nga po bazo ba voice a Ika, ba kende ko pesa ngo pa nyake o ba détruire Ika. Mais maman Sandra, à une époque comme ça, moi je suis venue dénoncer Ika de John devant le peuple congolais awa. Que Ika azana katia trafic na Denise Nyakero. Bon, comme au moins les Congolais faut baba vérité. Moi je pense que c'est à travers yo, obi que on sali vraiment même Anare Kokangote. Vraiment, je pense que vous avez animé na bakoko, na esprit ya bakoko na biso na bolingwamboka pose animé ya kobimisa bo salité boye. Ndeko a contacté kinga lobi que il y a na voice moko oyo Denise a obeta li solo et utaki pa Sylvie Moulumba. Bazo sola na Sylvie Moulumba azo beta siko na ebité comment ekomi ebimi ba côté na bino ponga pena na zwa ngote. Yo kas qu'on a expliqué maman nga tina bande ko sola na Denise. Nzoka Denise pe na côté ne enregistra ngai. Omoni. Donc eloko bango ba ko préparer, na éviter ba eloko ba za ko préparer menga penza. Nazaki préparer nyonso nazo sa ezaki bien. Na yeba ki ba tunini o nga na o travailler na bango na yeba ki ba to yo ba ye ko nuire parce que na bande ko comprendre idée na bango. Et na yebi sa ki bango komoni bino so boye esprit bien c'est bon. So boye esprit bien te bino mo bomona. Parce que je savais qu'ils ont humilié ma mère. Bakanga maman nanga na kati ya toilette bolumbu. Ba memi na chambre ba tche torche, bazota la maman a plus de 60 ans ndenga zolata. Omoni maman nanga. Nazazo bate. Ndenge na biso o buti ko tuna nga makambu ya Sylvie Moulumba. Olobi nini pardon na bosani. Tellement je suis choquée. Je suis choquée pour la Sylvie Moulumba. Le rôle à Sylvie Moulumba pembeni ya Nyekoro, c'est exactement quoi? C'est ça. Aza bras droit na ye, o ezake bato baza approche à ba première dame pour la conseillère na ye, elle qui au fait pembeni ya Denise Nyakero. Mama Congo pona dossier na no peso ba voice oyo moko koyeba oyeba ko limbola, elle qui devant parce que apparemment parce que bon mon ici j'ai au batba lobake non na bamboke belé o eza scandale international hein. Nga prochain live s'il s'agit de faire en français pour se protéger tout le monde parce que apparemment j'aurais appris kaka moi si oyo o akobenga na 15h que Sylvie Moulumba avec Denise Nyakero détiennent des relations plus que mais Pascal obi ba mi balé ba 1 et a voice obinga na ye toi 1
Alors que moi nabi que moi sina mobile mutu basala ka 1. Wana kayo mutu kolimbola. Ah, OK. Pona suki sana yo maman parce que tokoya hein bozano na ba oza sollicité hein ben moi panel nangeza wana vraiment soko lingo faire passer message pona yebi que apparemment Néné aussi elle va faire une sortie donc comme on dit que ça yembongo to singelende bongo pa ba Denise Nyakero. Non na pesa mbongo oui na pesa ye tango azalaki na problème Choupette abenganga atindelanga ba vidéo mambutu na sunga ye. Tout comme il a mutu bozo souffrir mutu bozo a besoin bon on attend beaucoup nanga tout comme j'ai tendu maman la zela qui est là qu'on retourne tant on a PCP na qui en tout cas na sungio parce que na mwana mais na rolinga mutu ya 4e azalate na rolinga 4e personne azalate tout comme ngana tika lo betela mutu lisolote na ko beta kate parce que bate belengo ngana tandaka loboko c'est aider les gens je peux pas t'aider mais maman Sanda Kota to comprendre comment na ba niveau na bino vous neti bana ba na biso neti ba Néné ba kota contact na bino comment c'est juste à travers ba blog on a bango na réseaux sociaux si ya kota contact nanga à travers Choupette hein pour nga ebite déjà finganga asenga pardon na information on a jupe au sombela Choupette voiture Mama Congo yoga makamata osona privé Mama Congo omoni makamtanga zosenga mpe bo Mama Sandra limbisanga Mama Sandra photo yeba neti ba Choupette na réseaux sociaux ba bato ba fingaka bino bo bato bolingi mboka et développer bolingi mboka kende bien ce ko yoka neti Mama Sandra na Choupette les gens peuvent être choqués aussi mais Choupette na yebi depuis Uganda. Et Choupette a finga batu eloko nga na telemela ka Choupette aza conscient quoi ko finga même makambo depuis bandi ezo énervé mais nese ki kokota yango ni de près ni de loin te ko finga mutute ko loba likambo mutute tika nga na gerango nga moko azakana suna yoki asali live azo finga batu na yako mata na live ya mwa boy na mata pona se kokota makambo yo te tika yango domaine ya kufanya Choupette za mwana mketa za mtu mkulu mayibi ke na telemela eloko wana même ye Néné ya tangu na yebisa ke makambo mbogo ba pesa ki soki pe ya mambo ba Sylvie na ba en tout cas choqué parce que na yebi ko défendre bango mais en tout cas nazo continuer ko sengela yo bien que ngana bango to wana climat malamu te en gros Néné elle a reçu combien de votre part pour le peuple congolais ba yeba parce que ça c'est pas de secret ça c'est au contraire ça na miso peuple congolais to mona ngo. Au total, la pesa qui Néné à loko là-bas, si je me rappelle pas, 9000 hein? Un truc comme ça. Si. C'est... Maman Sandra, je manque de mots. 9000 wana eza donc ti ba munoko bandeko na biso basala na ba réseaux sociaux ba donateur na ba donatrice na bango c'est je 9000 ango c'est par rapport à quoi pour peuple congolais ba yoka bien par rapport à ça que souffrir fala banda business deni nazana Dubai ya lobi atekaka akota mbongo abande kote biloko na no biso na Choupette azana nyonso sengeli na tanga zolela na bambeto alala kana mwana na azana maite tout ça est ça Choupette enregistré tout ba entre bango ebinde batambolaka mais maman si elle veut la guerre à cause de Choupette parce que Choupette a tout ce qu'il faut. Maman, au total, na 9000 de total pas Néné ya. Na mutoaza na batubana na Kinshasa. Mais ba fille wana baza balokoso. Na ndenga mabete. Ba fille wana na ebite bazoka bino ndenge nini. C'est-à-dire, elle va demander chez toi. C'est ça qui leur donne la force de venir insulter sur les réseaux sociaux. Au fait, force na bango, ce sont des gens qui sont importants na ba société na biso. Oyebi ke non, mama mia makambo fait si là. Heureusement qu'Abino Moka Bomi Bimisi, Babiloko Fessi, là, les gens souffrent. Et Batloko Banene, oh, bazo quoi apporter rien du tout, na communauté. Au fait, si Bazaka n'a pas fierté, quoi, qu'on va makamba batu, parce que elles ont des gens derrière. Bah oui, hein.
Si qu'on a bini tonda azolinga sa la sortie na ba dossier na bino, alimbongo côté ya nani, côté Denise ou côté na yo? Non, alimbongo côté ba Sylvie kuna. Sylvie mtatindi mbongo. Bébé, azala déjà na Sylvie depuis kala. Nazo biso ke naza na voice show bazo bisa bango ke nene ya ke nekosela nga émission. Donc on a na réseaux sociaux, il y a des femmes là, oh ba futa ka ba fi yo yo. Je le dis matin, midi, soir. C'est pas possible mon Dieu. C'est pas possible. Maman a poto pour na souk ça pour na moi na poser ma question sur les lotés. Concernant Era Ramsès maman, pour na tala pe moi so benginga so azoba nga po makambe bela lobi nga ezokuta na pe o nazo zo ba réponse pa na yo. Apparemment il y a une personne parce que Era a sala ba démarche ya kokuta na première dame. Akenda na Kinshasa na ba projet na ye tout ça pour les jeunes tout ça, c'est un homme aussi. C'est Azab Bandeko baloba pe na ba réseaux sociaux hein. Elle fait aussi des interventions, des analyses. Elle mope clash mutafinge pa zongi sika nde baneni na bilo bazala wana bato bokoto ya kana ba choupette. Mais Era à la base c'est vraiment quelqu'un oyo azarana moi ba idée. Akendo kutana première dame na Congo et tombé que na époque wana ke kutana première dame biso pe tozaki ko attaquer ye pour pas ko attaquer biso pour zo côté la bango koto na moment na penza rando yaki moi makasi nga personnellement na simbe kota Denise Nyakero pendant l'accès image ya Era ya mabe pour esa la moi soni mais lui peut-être dans sa tête il se met que rando na nga na ye na Saratola muto esala kike ba place mususu ya lekate mais selon la dame qui m'a contacté hier que ce qui Era poussa na pembe na Denise Nyakero te na kotanga kombo fona tanga ba kombo pour vraiment si kaza ba page polémique ba katelango que la personne qui a fait que Era aza la pembe ya Denise Nyakero te eza Sylvie Mulumba na demande ya Karine Mokonzi mais Karine Mokonzi ngo to mona ke na Era aujourd'hui je sais pas si eza vraiment pour yo solo na bango de tout et de rien parce que moi je suis pas quelqu'un qui enregistre. Mais je vais demander à Era de rentrer en contact avec la dame. Parce que comme on dit, des fois, tu penses que ce sont tes amis qui sont à côté, alors que des fois, à côté, ce sont tes ennemis. Que à l'époque, oh, y a bandé qu'on s'attendre pété, na Karine. Dit Karine n'aime ta boma et pembe na première dame et non biso. Mais na évité son la réconciliation na bango, a yebise que ngamtu à travers Sylvie Mulumba, na boma et pembe na Nyakero. Et est-ce que oyoka moi et komoko ya Era na ba conversation na binokuna? Parce que c'est quand même quelqu'un aussi qui a beaucoup défendu le couple présidentiel hein. Si nayoka makambo ya Era pa ya Sylvie parce que Sylvie alobananga ke Era za mutu na ye soki aza peut-être un problème a benga Era pour a contacter bato internet mais ce qui est vrai est que Sylvie elle ngaka mutu pembe na Denise te. Mutu nyonso ayaka pembeni même yena ikaba welika parce que ika akomi pembeni ya Denise yalinga bongo te yalinga batutu baza musika yeka nde aza pembeni donc elle détruit tout ce qui bouge à côté de Denise. Moni elle veut Denise pour elle-même, elle veut pas Denise pour quelqu'un d'autre. Moni et nyonso na oloba wana eza ba voice ye moka expliquer makambo wana de quoi na pas ben nga ba voice c'est ça. On ne va pas triquer Era pembe na Denise Nyakero. Mais c'est que Denise a pas aza pe maile mingite parce que comme on a ba intervention Era na réseaux sociaux na ba fille wana mais vaut mais Era. C'est que bango balinga plus bato ba détruisaka que bato baza na moralité. Plus il faut bato baza bango baza plus na bato ba ka ko détruire. Ok. Et puis au moins Denise dit ce choix. Nga Denise dit ce choix na contre finga nga trop mais na nga vraiment nga za muta NT nga so likambeleke leki na ngoto abatu eza na ngo fin du monde mais nga na arrestation Denise dit ce choix na maboko nga je sais que muta orchestra nyonso za Sylvie Mulumba na ba voice na ba message na ba aner na tout na ndenge Denise a ordonna ki baka na tana nyonso tout. Merci maman nozela ka voice oyo bato ya ba congolais ba mona rôle ya bande konabiso ya surtout ya ndeko na biso en Belgique hein rôle à ça na réseaux sociaux pour na gouvernement en place na oyo ya Sylvie Mulumba yena Denise baza mutu moko
Merci beaucoup, maman Sandra. Namoi éclaircissement, vraiment que le bon Dieu et les bakoko soient avec vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer tout ça. Peuple congolais, oh, esengele na loba, yangoana. Vous savez, eza mawa. Comme je dis toujours, ennemi de l'homme, c'est le temps. Nayaka ko donner ces bateaux réseaux sociaux awawa. Naka ko lo babato balia kambongo ya Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.